wana na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Séance plénière ezalaki organisée lundi 13 avril na Sénat wapi epai ordre du jour ezalaki examen adoption ya projet ya loi oyo ezali kolobela bongo autorisation ya prorogation ya état de siège sur une partie ya territoire ya RDCP ya mibale ezalaki bongo présentation ya projet ya recensement général ya population pe habitat na RDC mbote na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda basango na biso. La séance est ouverte. Assemblée nationale a déclaré qu'irrecevable deux projets à loi Mingi Penza, ratification et accord stratégique entre RDC et Longona, États-Unis d'Amérique, et accord de paix au Yuzala qui signé et Longona Rwanda. La séance plénière il y a lundi 13 avril 2026, présidé na président honorable Aimé Boji Sangara, présenté na ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanière, accord RDC États-Unis et zali ko établir partenariat stratégique dans le secteur clé local, minéraux, techniques, énergie, infrastructure et sécurité. Et zali ko prévoir cadre et coopération structurée et longola mécanisme conjoint pays à suivi. Nyonso na koluka ko garantir et respect et souveraineté nationale. Second texte zala qui porté et kolobela accord de paix conclu le 27 juin 2025 entre RDC et Longona Rwanda. Yango ezali ko viser kotika bitumba respect ya intégrité territoriale des engagements ya ba force pe mise en place ya mécanisme conjoint ya coordination sécuritaire pour la stabilité durable dans la région. Na ba débat makasi salimaki ba député ebele ba insistaki na nécessité ya transparence, ya vigilance parlementaire, pe ya respect strict na ba engagement Mingi Penza et pa ya parti rwandaise. Motion moko etiaki bongo débat makasi ezalaki adopté pour na ko permettre ko le kana vote. Ba deux textes yango ezalaki approuvé na large majorité 346 voix pour na bato oyo ba sepelaki na yango 7 contre pe 2 abstentions sur 355 votants. Nangambo mosusu ba député bango ba adoptaki prorogation ya état de siège na est ya République démocratique du Congo pour na ko renforcer protection ya population civile. Boiba matière législative rapport ya gestion financière ya Assemblée nationale yango ezalaki présenté en huis clos. Des projets à loi et ratification, il y a un accord stratégique entre RDC et États-Unis, puis accord de RDC Rwanda, et ça qui bongo déclaré recevable na séance plénière, il y a lundi 13 avril, Assemblée nationale héritière Mapini, ma peu de détails. Fonds des Nations Unies pour la population INFPA a sollicité accompagnement des sénateurs de la République démocratique du Congo dans le second recensement général de la population congolaise. Na plaidoyer où ezalaki mené lundi 13 avril 2026 dans séance et information na siège du parlement na Kinshasa. Rôle ezali ko se limiter kakate na ba couloir ya pouvoir central, bozali pe ba représentant direct ya ba voix ya ba province pe ba territoire. Réussite ya second recensement général ya population pe habitat ezali ko nécessité adhésion ya population. Tozali ko solliciter bino po na koyeba kokoma ba ambassadeur ya ba champion ya recensement pe na ba circonscription na bino. Ndenge a déclaré qu'il y a assemblée plénière Alain Apollinaire Akpadji, représentant résident, il y a UNFPA na RDC.
na argumentaire na ye Akpadji ye atalisaki ke ba sénateur bazali bongo na légitimité unique pour na convaincre ba leader coutumier pe ba communauté na importance ya recensement en tant que public pe na bien national alobi engagement ezali ko mobiliser population pe ko contrer des informations ou ezali essentiel pour na ko garantir couverture totale pe universelle ya ba opération katina yango ba zone ou ezali reculer pe ou ezali toucher na ba conflit efficacité ya ba opération ezali ko reposer mingi na niveau ya collaboration oyo bokosala pona ko susciter intérêt na terrain boy engagé gouvernement ko normaliser mingi penza culture ya RG PHD Akpadji a rappelé les sous-fonctions premières ya Sénat ya ko assurer ancrage institutionnel pe pérennité politique publique d'après RG PHD ezali dépenses isolées kasi ezali réforme nationale stratégique oyo esengeli ekota na dire conformément à la prérogative pe ba attribution RGPHD pour la centrale, il y a fonction législative, il y a encadrement, il y a action gouvernementale sur le plan politique, gouvernance démocratique, bah donner oyo et outil na RGPHD, et zali bongo na litomba pour na kota en œuvre la politique, il y a décentralisation. Yango éco-orienté pe éco-affecté équitablement ba ressources publiques pe ba transferts fiscaux intergouvernemental pour na soutenir planification ba services sociaux na niveau provincial yango ezali pe na litomba pour na intégrité ya ba système électoral pe ba découpage ba circonscription ndenge ba eli ba talisaki na ba province ya République démocratique du Congo pour na ba fonctionnaire onusien Sénat azali garant ya utilisation éthique légale pe ba donner oyo ekobima ba résultat ya RGPHD et ko servir ko alimenter ba future loi pour la décentralisation découpage électoral urbanisme pe lisusu et ko assurer représentation équitable pe organisation administrative UNFPA alobi à côté na engagement mingi ya ko accompagner RDC na processus oyo ba sengi na ba sénateur ba utiliser influence politique na bango pe rôle na bango ya surveillance pour na ko garantir financement national pe ko promettre sécurité pe ko décaisser na ndenge moko ya malamu pour na ko retarder phase cartographique pe de nombrement pe lisusu mingi penza culture ya recensement et yeba na kosala makatango nyonso pe kokotisa utilisation ya ba données démographiques na ensemble ba mécanisme ya planification ya budgétisation pe ya redevabilité ya l'état RDC oyo population na yango et comme lelo plus de 112 millions d'habitants a réalisé opération OYOT ya makasi depuis 1984, soit absence de données démographiques fiables pendant 42 ans. Sénat a voté qui peut prorogation ya état de siège. Assemblée plénière ya Sénat, ya République démocratique du Congo a voté qui loi OYOT kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège sur une partie ya République démocratique du Congo. Et zalaki après présentation ya économie générale OYOT Salimaki et pas ya Guillaume Ngefa, ministre d'État en charge de la justice. Oyo a représenté le gouvernement sur 109 sénateurs oyo ba composa ka Sénat 74 bazalaki présent 72 ba votaki oui pemi balé ba s'abstenaki na ba oyo nyonso bazalaki enregistré projet oyo ezana durée ya 15 jours pe ekotindama et pas ya chef de l'État pour la promulgation. Premier ministre Judith Suminwa Alansaki na province ya Okatanga weekend eleki 11e édition ya festival Amani na ville ya Lubumbashi. Nathalie Kaila héritier Mapindimi a procédé qui na lancement officiel il y a 11e édition ya festival Amani. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka na kati institut kiwele na province ya Okatanga ezalaki bongo na thème redevenir 11e édition oyo esalemaki du 10 au 12 avril et sangisaki bongo ba artiste ya République démocratique du Congo pe ya ba pays oyo eza ndinga valeur ya pe cohésion sociale. Bosimbaki na discours na ye chef ya gouvernement alobelaki mingi vision globale ya action oyo tosangana na kati ya motema esprit moko poto cultiver excellence a réaffirmaki détermination ya gouvernement na ye ya kosala culture locale la pilier ya développement conscient na rôle pe stratégie et secteur culturel véritable source d'emploi pe moyen ya mobilisation pour la jeunesse na biso. Gouvernement ya République a s'engagé ya ko ménager aucun effort pour la structurer ba véritable économie culturelle. Ndenge premier ministre a assistaki
boyebake na dynamisme oyo a précisé que vision ezali claire kosa la culture lokola secteur productif ya premier plan na ko soutenir développement ya ba industrie créative locale pe investissement massif na kati ya ba infrastructure excellence boyebake ministre ya culture pe art pe patrimoine Yolande Ilebe a salué qui impact structurant le festival Amani kati ya économie locale a démontré qui ba capacité structurelle écosystème local à travers création et emploi durable, stimulation à tourisme, valorisation ya ba talent et développement ya ba service collectif boyebake opportunité et salema qui na Lubumbashi na cadre ya événement oyo na contexte national et zele qui marqué na ba défi sécuritaire premier ministre a insisté qui sous ba rôle ya culture local la vecteur ya stabilité. Au-delà, il y a occasion oyo à rendre hommage na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na engagement ya paix force motrice na occasion oyo à rendre hommage na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na engagement na yepo na paix local la force motrice boyebaki ba préoccupation ya ndenge na ndenge na kati ya palin oyo. Premier ministre a annoncé qu'il va mesures concrètes, notamment relance et fonds de promotion culturelle concernant soutien à Ango, le pôle d'acteurs et la culture, bako disposer fonds pour la promotion culturelle. Boyebaki à travers participation au festival Amani, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a confirmé place centrale ya oyo bazali ko accorder culture na kati ya programme d'action ya gouvernement. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brage Engali Obama a célébré ki mois de la femme kitoko elongona ba mama nyonso ya Maluku. Fabrice Lundombi héritier Mapindemi. Nyonso elekaki na cercle culturel ya commune ya Maluku samedi 28 mars 2026 activité minene mibale ya liboso carnaval monene ya soutien et paye ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya ngonde e yaki kosalema pour na clôturer mois de la femme bon simba pe boyeba effigie ya président de la république et tiamaki na kiti babengi Chipoi pour na ko marquer soutien na bango ya bana Maluku et paye ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba action nyonso pe na vision na ye nyonso ezalaki organisé et paye ya secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse Bredge Engalim Firi Obama oyo ba mama nyonso ba mesana ko benga ye mwana ya ba mama intervenante ezalaki présidente ya Ligue de femmes provinciale Mama Louvette Mbuzu bokutani oyo ezali bongo na vision ya parti cher ya son excellence vice-premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba pour na soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple apesiye pour na koluka kimia pe kotia tranquillité bisika nyonso na République démocratique du Congo na ba première heure ya journée ambiance ezalaki vraiment na rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona carnaval oyo e mobilisaki full moko ya kafu kafu ba mama oyo ba utaki na ba coin nyonso ya commune ya Maluku. Plus de 5000 mamans mobimba ba répondant qui présente na appel oyo ezali kotalisa engagement pe attachement na bango na ba valeur oyo ezali bongo promis et pa ya Union Congolaise na atmosphère moko ya fête na ndenge ya kosakanate activité oyo et pesaki lokumu et pa ya femme congolaise pour ko favoriser karabana mibali azoti kabana basi pour atekela kayo passer la komisala ya ndaku mais pesa chance na bana nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali po bakendaka classe oyo azali pilier ya développement pe actrice moko incontournable ya société moto oyo tchekinyo na mboka mwana mobali lombe de père de mère Fatibe nalingi nanu napesa mbote oyo eute pa autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Yami Balé
Mama Hermine Moukoko oyo azali mwasi autorité morale alobi yebisa ba mama maluku nazalaki empêché même mbala sima na kotala bango alobi napesa bino bim biso population ya maluku toyepo toyebisa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi toyebisa ye boye mission topesaki ye akomisa ngo tina Malgré mvula et betaki na suka ya journée, kasi détermination ba participante nyonso ezalaki kaka komonana eloko moko te e empêchaki bango kosepela koyemba pe kobina bosimba pe boyeba ke événement oyo et se clôturaki na ferveur moko ya makasi na distribution ya maputa mama na mama azwaki ba maputa na ye geste moko symbolique pe ya makasi et marqué célébration ya mwana bango ezalaki manière moko significative ya clôturer mwana bango na signe ya responsabilité pe ya partage elongo na reconnaissance. Insécurité na ville ya Kinshasa eza kokoba se kokoba na butu ya lundi 13 avril ba criminel ba kotelaki batu tina matanga na quartier Kimbangu 3 na commune ya Kalamu Bolanda ba détail elongo na Fabrice Lundombi pe héritier Mapindem. Na ville ya Kinshasa lelo okolala mokolo moko te sans kolamuka na masolo ya mabe na likambo etali insécurité oyo ezali kosalema lelo bisika na bisika awa na commune ya Makala bosimba na tongo ya mardi vers 3h du matin ba criminel baye coopérer na société oyo ezwami na Luanza yango ekambamaka epai ya komanda babengi mioto boye babeti masasi na société likambo ya kokamwa esika ya coopérer babosani pour na baya coopérer awa na société 2h15 2h20 task force ayi awa abeti manoki ba menacer poste ya police bayibi moto ya 3 pine bakene nango boye ezalaka te toyebi te police yango asala mosala bien te mpo bakisa bongo awa tokomi bobondo be tokomi na beni be tokomi na Goma ebandaki wana te nzokande groupe ya bacriminel oyo ava baya na société ya Luanza na commune ya Makala nzokande bakendaki koopere na quartier Kimbangu 3 na commune ya Kalamu epai wapi bakotelaki batu na matanga batu bazali kolela matanga babotoli bango babafle basonorisation babotoli même batelefone biloko ebele ya bato nde na ntina wana boyoka bavictime ndenge bazali koexplike jamais matanga soda kokoya na matanga botola bainstruma nyonso bamiziki ebeta mpe na arme so bomeki toboma bino oloba boye nozongisa boye no toyeba te soda malamu aza pifo soda aza te baoyebana te baye na jipi te baye na eloko te baye na keche joni eya ni plaki bayebi biso basoda toye bake awa bapeti masasi awa na coin ba biso taba boulanger biso tolalaki te ti baye bakangi bango biso tofandi banda awa tozotala bango nyonso ti baye bazwi na bamashini bazwi biloko nyonso bake nango tobanzeki baautorité ya ville ya Kinshasa baza na mosala makasi mpona kosilisa insécurité oyo ezali konyokola population bato bakomi kolala na kobanga soki bakomi kokotela bato na bamatanga lobilobi ekozala basalle de fête tokosuka boni na phénomène oyo ezali kokoba na ville ya Kinshasa. Honorable Maotwene Elias Selembao akendaki ko visiter libota moko oyo mwana na bango azalaki bongo kidnappé Christian Kengebeni. Phénomène kidnapping pe crime à main armée na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya bato mabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na conquérir na situation pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Le but est agressé na ba 19h. Tango ka courant ikei. Ngana bimi keno na somba ji pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe keno na zo potaji mbala moko masasi na simu. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes on a munduki na maison na leo bakotaki 3 personnes ngana za kuna moya na pusa na boye ezate na za na munduki te no côté na kwa bosala nini
atelemi soka bouche beta yango na kingo atenga ngo pona eso beta kana so tete boza de ngo so ngo kaka ndenge so so abi waki dola se yango yo veni nyonso et puis honorable animi city torche azo fouiller na ba téléphone ezali ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupérer azo fouiller nyonso amema pena nyonso ye moko kolongwa wana eli ya komini ya Selembao maotwene papa Selembao dû les responsables andima mukumba ya population ya komini na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye. Tous les mercredis wana tobandaka kozela uta classe à 17h comme d'habitude. Mais mon kolongo esama gindenge wana te tozeli mwana auta classe aya tomonaka mwana te le vendredi pe nazongi nanga na ndako awa nde mwana moka mokia ute kuna ndazoya koleka pa na biso boye ndakomi liboso place wana kuna ndakamwe mwana nga mwasa liboso bimia tuni yo teni place wana osa nini ero bino na olinga na matana kende prière mais namoni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi nda matimba ngata boye ndayo mona ndeko naye metanga mona ke wana ana uniforme alagoni élu ya commune ya Selembao honorable maotwene du les responsables azanga kite kotombola mongongo pour la population na ya Selembao ndeto yaki lelo ko compatir na famille et puis ko apporter bango moi assistance sociale na biso pour esungwa mwana na biso akozwa soin approprié. Heureusement pour naye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié. Et par là tous profiter ko senga na autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na moment alamu de peur que les pires et continuer ko sala mané Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Insalubrité et sans makasi na marché makongo kuna na commune ya Lemba ba vendeur bazali côté ka vraiment na bosoto makasi Christian Kengebe ya salé élément. Insalubrité na ville ya Kinshasa et commune ya Ngolo kola momesano bato bazali kovanda na salité pe et commune normale malgré appel ya chef de l'état oyo a lancé dernièrement pour na ko belela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko aseni rango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo e komana yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite ba ebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali ko vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya Info Lingala tana salité makasi tala wenze banzete salité bazozwa mbongo elo mama lona wenze salama exacte donc pasala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo ba mama te ba mama nde bafandi Kama place wana botelemi malamu po mbule bete so mbule bete na bato maya kolekesa te tala salite na sa mesa sala ozofutama otala na sa mesa na silme pe salite wana solo sali goma pona ba kanivo oyo ba mama ya wenze na bandako esa singa soki badala bango tondi ba lekisa ngo kaka na terrasse ya muki oyo shonga na passer na bakonzi ba
trouver des solutions à Wenze. C'est un grand marché à terminus. À part l'amour, Wenze, monsieur, ça a été à Wenze à terminus. Chef à Wenze, chaque jour, on a 2500 à chacun. Mais quand la saleté est aussi quand même. À ce que saleté désordre, à côté d'un mois, pour nous avoir saleté de la mort. Oui, toujours TK, toujours paye sa mort chaque jour 1000 francs. Et chaque samedi, tu peux payer sous 1000 francs. Le coup, la 2000 chaque samedi. Mais par jour, tu peux payer 1000 francs et à ticket. Attends, tu t'es mais bah, c'est un gars quand même. Vous avez tellement salité, bah, zo bongi sa vous étiez. L'ambon, on paye à poubelle, toujours paye sa mère. Nous sommes des toujours foutés. Nous sommes à poubelle à être, tu vas quitter sous mort et tu payes. Tobanzi ke ba autorité ya ville ba beta CT na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse Azako annoncé na ba client na nyonso reprise ya ba vol na ye na ville ya Bunia na province ya Ituri pe na Kolwezi na province ya Lualaba. Michael Bustoto. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerambungu eza na ba atelier kitoko eza ko permettre ba élèves basala ba pratique malamu la dilandu héritier Mapindem. Bon, kombo nanga madame Kankolongo Clémence. Nazo pesa cours na bana ya première couture, bana coupe couture. Na Mama Pemba 1, na Mama Pemba 2. Toye awa na atelier pour na ba pratique na biso. Na ba pratique oyo tozaki ko sala réalisation ya cache poussière. Eza presque fini. Yango bomoni bana balati ba cache poussière réalisation ya liboso to sali. Pour te cache poussière bana ba olata chaque fois tozana pratique pa ba ko bebisa bilamba na ba onte balata cache poussière na bango. Bana Mama Pemba 1 na bana Mama Pemba 2 toyaka chaque mardi na pratique awa na atelier na biso. Tosangisaka bango Mama Pemba 1 Mama Pemba 2 pona ba pratique na biso. Donc bana toyaka na bango mardi pona ko pratiquer oyo tozwaka théorie na classe. Alors mardi nyonso bana première baza awa pona pratique ya oyo bazwi na classe loko a théorie. Toye awa tozana ba machine na biso ebele bana bazana machine bazo pratiquer théorie o bazwi na classe. Alors na ba pratique wana tozana ba réalisation to salaka awa ya liboso to sali cache poussière. To bandi nango pona nini parce que il faut bana balata chaque mardi so baye awa po ba bebisa uniforme te. À partir ya wana tozo lata yango tozo travailler et puis to kene na ba réalisation mususu ti ane ko kende ko sila. Pesa merci ebele na visionnaire. Il y a école Mama Pemba, son excellence, Monsieur Nerambungu, pour na idée oyo ya zui ya kosala ba école oyo. Aza pena na kati ya vision ya mokonzi ya mboka pona kotombola mboka. À partir ya ba école oyo bane belé bazo sungama nini na ko savoir tozo pesa bango ezo aider bane belé yango to pesi merci mingi. Na son excellence Monsieur Nerambungu pona idée oyo azwaki ya kosala école to sengi na nzambe ba ko pambola ye ya ebele ya mingi pona musalo ya zo sala pona kaka biso moko te pona mboka na biso pe pona mokili mobimba po bana oyo bakobima pe libanda à partir ya o ba apprendre awa et ko sunga pe ailleurs
yango topesi ye merci mpe tosengi na nzambe apambola ye ya mingi. tolemba koloba te Protivap eza kotopoto kitoko équipé acheté même oza mokolo koki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneli bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. toza na communiqué nécrologique awa bolanda lecture nango elongo na héritier Mapindem. Famille Valu baza na mawa ya koyebisana bandeko baninga mpe bayibai na bango nyonso mingi penza bajournaliste mpe bacaméraman ya République démocratique du Congo liwa ya mwana mpe ndeko na bango Jérémy Valu Makambo ye azalaka caméraman akufaki depuis mokolo ya lundi 6 avril 2026 boye nzoto ya mowei ezwami na mort ya hôpital général de référence ya Matete ex Omeko. En attendant programme et banakosalema matanga ezali bongo organisé na 4e rue de Bonhomme Mingi numéro 99 na route ya Macrevette. Tika été communiqué oyo et komela bato nyonso bayibaka Jérémy Valu Makambo. eloni na silaka te info lingala ya mardi 14 avril 2026 yango oyo ekomi na suka soki bosepelaki nango bopesa merci na Christian Kangebeni oyo azalaki na nsima kamera mpe amontaki journal oyo elongo na Fabrice Lundombi. Info lingala ezalaka supervisé epai héritier Mapine bandeko botikala malamu. Au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.